Balandi émission to solo lango na Mamour Lompinga na pesi biso bambote bisika tozali ba chers internautes na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que bana bilaka TV ya Mamour apesi biso bambote bisika tozali ya Mamour moi sur atombola nzamba lola nzamba Israël na grâce au Congolou oyo asala kangai na yo po ete kolala kolamuka ezali habitude kolala kolamuka ezali ngolu ya tata wana yo mona kanga na mona kayo ezala bongo ngolu ya nzambe kati na biso yango na pesi bino bambote bisika tozali na remercier ba mama nanga nyonso mana nanga atindela ngai ba voice à tout moment et pas ya mama Océan du Congo kombonde na yebaka te Sala effort otindela nga kombo na yo vraiment merci beaucoup olandaka toujours à la loupe ozala kana pona kotindela nga ba opinion na yo nzamba lola apambola yo nzamba pambola pe mama na biso tete na Canada oyo aza toujours wana kolandaka nga kobengaka tout moment kotinda ba voice nzambe apambola bino pourquoi pas les amis de ya Mamour nzamba lola apambola bino nyonso et lelo ya Mamour aeli biso nini na moko na lelo ya Mamour lelo aye kotuna bino opinion ya likambo moko ezali ya pasi na ya mawa mais esi esalema nango pe esalemi toyebi te toloba nini kasi toye kosenga nanu mayele epai na bino bapapa na biso ya mayele bamama na biso ya mayele esike bilenge bandeko mibali toyoka lisolo ya Mamour eli biso ya libota moko oyo pona ya Mamour amoni déjà que ezalaki moi désordre moko ne bandeli kasi bino pe na mayele na bino boyi kosunga biso po ete libota oyo ezwa solution na likambo oyo eumeli tango molai e koya lobi komema kufa bato bakoki pe kokufa pona likambo oyo ezokoya na libota oyo bandeko toza na libota moko awa na lemba bisika bongo ya Mamour azali na lemba wana ezali na che Mamour Lompinga na cheval blanc wana toza na chopo bongo bisika lisolo oyo ebimeli biso quelque part kaka ya baveni oyo tozali awa ezali bongo lisolo ya Mamour ayebi yango malamu mingi ezalaki bongo na mama na biso ayebai kobota bana na ye 6 mama na boti bana na ye 6 bana na ye 4 basili kokufa bana mibale batikali na bomo mwasi na mobali batikali e bana oyo basilaki kokufa batikaki pe bana na bango na bomo misusu pe babalaki babotaki mususu pe abotaki kaka mwana moko mususu pe abotaki bana misatu mususu pe abotaki 6 8 donc baza vraiment libota ba oyo bakufaki batiki bana ebele koleka ba oyo pe baza na bomo bango pe baboti pe bana ebele bandeko sikoyo mama na likambo na biso toyelelo kosenga opinion epai na bino ya Mamour apusani ezali nini koko yambo akufa atikalaki mama ya bana wana oyo abotaki bana na ye 6 yambo akufa tellement désordre ezalaki mingi na kati ya libota kobunda koswana bitumba koyokana ezalaki te koko amonaki ke soki lelo ngai nakufi natiki lopango na ngai epai ya mwana na ngai moko to ya mobali to ya mwasi ba oyo bapara na bango bakufa bakotikala kobénéficie na eloko moko te po koko azalaki na ye kosala te koko azalaki na ye veve azalaki kaka na mwana na ye moko oyo asungaka ye mwana na ye moko asungaka ye azali pe mokonzi ye mutu asungaka koko mwana ya leki na mwana ya yaya na ye pardon nde oye abokola pe ye azali kosunga ye bandeko ya Mamour koko ayaki kovandisa selon badure ya bandeko mosusu balobi koko avandisaki parlement na ye ya libota mobimba avandisi bakoko ya oyo bana bakufa avandisi na ba oyo bazali na bomoi ayebisi bango alobi soki na tiki lopango oyo na maboko ya mwana na ngai ya mobali ba oyo bakoperdre soki na tiki epai ya mwana na ngai mwasi ba oyo bakoperdre koko aye komona aza na koko na ye moko ya mwana na ye ya mwasi oyo akufa lipasa moko azalaki nanu moke atali ya lobi namoni yende aya ko défendre bakoko oyo batikali yende ngai nazotia ye lokola copropriétaire lelo soki ngai naza na bomoi te mwana wana ya mwasi nde mutu akotikala kodirige libota oyo bandeko bango mpe baoyo bazalaki wana mwana wana moke ya mwasi azalaki pe na boyebi te ke koko alingi kotia ye na place wana selon bato mosusu selon mwana wana te mais selon bamikolo ntango koko asali eloko ya bongo koko ayebaki kotika biso na 2010 koko akufi
Koko akufi, koko ayeba kotika biso na 2010. Koko déjà assis à salaki oya ye makambo. Tango koko asali oya ye makambo, akei na l'état asali ba signature. Koko asali oyo akokai kosala. Koko atika lopango na charge ya mwana wana ya mwasi. Mwana wana azalaki moke, mwana wana akoli. Mwana wana akoli. Tango mwana wana ya mwasi akoli, des autres na kati ya libota wana eza kaka ko continuer. Des autres na kati ya libota wana eza kaka ko continuer. Mwana wana tango ayeko découvrir que koko atikelaki ye lopango, mwana wana aboyaki lopango wana bateka yango. Ba mikolo nyonso balobi te yo koko atiaki yo kaka po aboyaki kotia papa oyo atikalaki na tata mwasi oyo atikalaki. Yango baboyaki kotia bango po bango nde bakolo lopango. Mais biso toza na sima na yo po biso nde tovotaki yo ozala wana ntango koko avansaka biso yo ozalaki mwana mokie. Ya lobi lokola lopango koko atika mpona nga na koteka lopango te. Ebandi ba incompréhension babandi kobebana vraiment kobebana ya grave. Kobebana oyo bandeko na nga nazobetela bino eumeli na kati na libota oyo. Yango mamu lelo aye kosenga lisungi epai na bino bomeka kosunga libota oyo bokoki kosala nini. Po solution jusqu'à présent zozwa makaka te. Mwana wana ya mwasi aboyaki vraiment koteka lopango, akomi kaka kozwa mbongo ba locataire, bakomi kopesa bandeko bambongo ya ba locataire. Bakomi kopesa bandeko so ba locataire bafuti bakaboli mwa mbongo yepe loko aza ya droit azolia mwa ya mingi ndenge toyebeli. Azolia ya mingi aza mwana muke asalaka te ane loko moko te yeba tikele lopango pa koko. Yakomi kolia koleka. Na bakolo lopango po yene mutu batikela ye. Eye koleka na mikolo mwana wana bapesi ye mayele epai ya bato babite bo hypothèque lopango lokola koko atikeli yo charge bozwa mbongo wana bokabola après quelque temps bakozongisela bino lopango na bino e mwana ngo lokola bazalaki 7 bazalaki 6 pardon na libumu ye lokola batika ye ayant droit ye a proposé 7 alobi akende kozwa $70,000 asimbisa lopango po ye moko azwa 10,000 après 6,000 oyo ekotikala 60,000 pardon ekotikala babota na pe kabola 10,000 bayeba kopartage to basimbisa lopango wana quelque part bandeko babotamaki na botata bango baboyi ndeko ya mwasi batikela ye lopango abotami na bomama aza lokola mwana na ye ya mwasi mwana ya koko wana ya mwasi lipasa moko akufaki lipasa na ye moko oyo atikala na bomoi mwana wana ayebisi bango nyonso baboyi balobi tome toteka ke to hypothèque ye pe akomplikaki mais ensuite ayeki kondima bateka lopango bandeko tango ekomi bateka lopango groupe oyo ezalaki contre mpona kohypothèque ezalaki mpona koteka bango wana babaluki balobi ke lopango ekoki kotekama te po partage nango ekosalema mabe bandeko lopango wana ezali lopango moko ya kitoko makasi ngakutu nazosala appel na mutu aza na mbongo na ye akoki mpe kosomba lopango oyo po abimisa famille oyo na kati na problème parce que problème na bango balobi solution ya suka ezali kaka lopango na bango etekama bakabwana sikoyo lokola unité wana ekozala te ezosenga sikoyo mutu aya asomba lopango wana po bapartage lopango na lemba bisika ya kitoko soko okiti kaka na principe nda boye 2 minutes okomi oyo azalaka na posa kosomba lopango ayiko contacte mama océan ayiko contacte biso balakisi bino lopango wana moto aza na mbongo na ye akosepela po azwi lopango ya kitoko lopango ya malamu eza nango problème te ya mutu akufa to nini te lisungi oyo mamour aye epai na bino bomeka nanu kosunga lopango oyo ekotambola lolenge nini mwana oyo ya mwasi batikela ye lopango akomi sikoyo na kati ya problème bana ya mibali nyonso ya mikolo bana ya koko wana oyo akufaki propre batikalaki mibale bango mpe bazali pour mwana oyo ya moke batikelaki ye lopango bango bandimi na bango ke bateka bango bazwa oyo ya bango parti bakende na bango kasi bamisusu oyo bazalaki pour bateka bango babaluka lopango ekotekama te ekomaki batie à vendre bawana misu baye bakomi cette parcelle n'est pas à vendre bawana misu bakomi cette parcelle n'est pas à vendre et ensuite baye kovanda baye koyokana ke lopango wana il faut etekama kaka mpona makambo esila
Maman na likambo ezokwea makasi ezali wapi. Bamisusu balobi oyo batikela ye lokola copropriétaire lokola propriétaire na minute opoko kwa zali suna bomo ete lokola ye batikelaki ye akoyi kozwa mbongo na lolenge wana yazo salela te kasi makambo loko ekomaki deja na l'état ayebaki kopesa ye deja maboko asungaki ye ayebisi ye ke yo nde moto oza lokola propriétaire ya lopango mpe yo nde il faut oteka lopango mpo lopango wana bakabwana na malembe. Bandeko wana lisolo ya mamu aela ibino na mukona lelo bandeko pe boza na mayele ya makamba lopango po lopango toyebi ebendaka kufa lopango ebendaka kaka lobi oya kufi lobi oya kufi lobi oya kufi gloire au Seigneur bango jusqu'à présent moto moko azokufa mpona lopango wana azalite eloko kaka bazali kowelela ezali na minute oyo lopango wana etekama mpo bango bakabola libota na libota bakabwana na bango yango nga mpe mamu lelo oyo azali na sagesse alingi koloba mamu lisolo na yoki biso elekelaka biso esalelaka biso boye pesa ngai na solola mpona yebisa bino lolenge bokosala ou soit moto amoniki aza na mbongo oyo aza na makoki aza na projet akosomba lopango na Kinshasa précisément na Lemba Terminus contacte biso contacte Mama Océan lopango wana ezali bien ezali lopango kitoko moto nyonso akosepela nango soki amoni yango solution ezali ke tozoluka lopango oyo moto akufa te mpo ndenge bakomi komemana nango kolia mbongo balocataire eza kobenda deja baproblème locataire apesi locataire azongisi yango meilleure façon oyo leta ayebaki kosunga libota oyo ayelaki bango lisungi alobi boteka lopango oyo soki lopango etekami mwana na mwana azwa libumu ya tata na ye bakende kokabwana na malembe yango wana ndeko wana apusanaki epai na ngai alobi ya mamuro naye kosenga appel epai na yo lopango oyo toza na posa etekama po soki etekami te lobi na butu nazalaki awa chez Mamour navandaki na bango mais moi débat pe lingaki lisusu kobima lokola nga nazalaki wana bandeki kaka kotemporiser bango to bandeki kaka kolobaka tokopesa bino solution ekomonana nango parce que na minute oyo solution eza nanu moko eza koteka lopango wana bandeko kobanga te pe tokolobaka mapanga baproblème eza lopanga baproblème te donc problème na bango eza kaka moto akoki kolekela nga na mbongo te moto akoki kosala nga boye te mwana oyo aza mwana moke biso bato tovandaka na parlement na koko biso nde tovotaka ye selon bango ntango bavotaki ye elingi kolobake ye azala molobeli na bango or bango babosonaki ke eza nde makambo ya mbongo ndenge koko atiaki ye donc koko wana atiaki ye lokola ye nde atikali soki ye azali te liloba soki eza nde na maboko ya mwana wana yango tozosala pele bandeko na biso boza na poto bandeko na biso boza na Congo Kinshasa bandeko na biso boza na Angola bandeko na biso boza wapi par-ci par-là dans le monde entier oyo bozolanda mamuro ozalaka na posa ya kosomba lopango wana deja lopango eza na mosala te lopango wana eza na mosala te lobaka loko oza libanda peut-être oluko modifier kaka bandenge moko ezalaka sens lopango wana ezali kitoko propre okosepela nango yango nalobi soki oza na lisungi ya kosunga biso sunga yo mpo oyoki mamour oza na moto azoluka lopango na ye na Lemba Terminus oyekaka nga moko commissionnaire naza wana tosololi tomemi bino na lopango oyo na libota oyo Mama Océan azali mutu nyonso ayebi Mama Océan oyo alandaka Mama Océan akontakte Mama Océan mpo na dossier oyo lopango ya sire ezali mpo tosauve libota oyo mpo lobi soki totiki bango kaka bakoyi mpe kotika lopango yango etikali bango nyonso balali na bango na kokufa mpo ekosenga misusu bakota nganga misusu bakoka kosupporte te yango na minute oyo bango nyonso décision ezali kaka bateka lopango po ete lopango etikala kasi na Congo Kinshasa mpe na ngonga oyo eyali mwa pasi mwa kokoso ezali po ete mboka ekotambola lolenge longo bani te mboka ezokende na bandenge moko boye likolo ya krike nayebi te moto mosusu mpe na minute oyo asomba lopango eza mwa pasi yango ngai lelo nalobi te naleka nalobela likambo ya lopango oyo koko oyo asalaka malamu to asalaka mabe soki nazongi mwa nsima mokie ye azalaki na bana mibale oyo batikalaki mwana ye ya mwasi mpe mwana ye ya mobali pourquoi akendaki kotia kaka na koko oyo azali kutu na boyebi te nayebi te makanisa koko wana ezalaki nini koko wana alobi akokola te to nini koko wana mpe akoli akomi mpe elenge mwasi ayebi mpe kolinga se aboti ye mpe abimi eya droit soit disant koko moto atikelaki na minute oyo ye mpe akoma kosala baninga mosuka naye soki ofingi ye okolia mbongo ya balocataire te soki ofingi ye akopesa o mbongo te donc ekomi lokola deka
bande ko na ngai ba mama na biso ba papa na biso bino bozana bomoy bozana ba bien pona ni ko sala erreur ya modèle ya boy neti koko oyo akoki ko bomisa koko na ye wana akoki ko bomisa te mais asi abomisa koko na ye po chance ka libota ngo pe ezana na kokota banganga te okende komi bebisa te so ya kokota banganga komi bebisa ba ko boma mwana wana parce que bango nyonso mikolo ya pesi mwana wana charge a gouverner na bana oyo ya boti bana oyo ya boti baza pe kana sima ya mwana ngo ya mwasi siko bakoko o mususu o bavotaka koko wana muke bango baza contre mwana wana po balobi mwana wana abalukeli biso balobi abalukeli biso ndenge moko kaka l'autre là président na biso ya mboka na biso kuna abalukelaka mutu achaka na bokonzi donc ko balukela mwana wana pe abaluki bango balobi abalukele pa koti na bokonzi abaluki ba mama nanga ba papa nanga erreur ya boy na vie ko bomisa mwana to koko na yo koko oyo eza lokola bomisi mwana oyo siko losambo ya mwana oyo alobi ya mamu nga nazoluka mutu aya asomba lopango mama seya bobelela nazoluka mutu aya kosomba lopango o po nga na bima na nga na kata charge oyo eza problème ezala basala nzambe balobi eza problème sérieux mama okoki kosala eloko ya boye te na kati ya bingambe mibali mpe bingambe basi akende kotia mwana moko boye wana eza histoire ya David te David eza likama nzambe nde apotezaki David mpo na bitumbu eza likama mosusu nayebi te 5 ans après soki lopango etekami te ti tokoma ba 2022 alire liboto ezokende ekozala opesi mbwambwa boyi ekozala peut-être koboma yango tozosenga bandeko oyo façon ya kosunga mpe libota oyo ezali oyo aza na makoki to aza commissionnaire international akontakte biso amoni lopango wana akei mpe apandi oyo ya ye sango na lolenge na ye mpo tolukela famille oyo solution yo mpe ozali na mayele mosusu na lolenge ya kolakisa biso kontakte biso benga biso lolenge nini tokovandisa famille oyo mpona kolobela bango parce que tomeki kovandisa bango mwa moke lobi mais ndenge tomoni deja eloko wana ezosenga kaka ke lopango wana etekama oyo azwi 50 na ye oyo azwi 50 na ye oyo azwi dege na ye vambora famille ekabwani ekokabwana te malgré bazoloba ke so toteki lopango tokabwani mpo famille ekotikala ka famille yango tozosenga lisungi epai na bino ya nene bon salvin le grand producteur yo oyo oyoki makambo oyo parlement européen mon vieux Justin Boula mon tonton chéri Aline Moke miso ya Nzambe monseigneur yo oyoki likambo oyo boyebani na bato na bino par-ci par-là bipai na bipai balobi bawabenganga mikolo mama gays parce que eza na mwana mwasi moko boye akoti masolo na ye alobi yo mpenza ifo kaka yango na yango Tantine Colette Kibunzi motema ya papa leur porte-monnaie de Dieu yo oyoki makambo yango bopanza sango kuna na Amérique Aigle Royal Yannick Okito bopanza sango kuna na Amérique Vava Africa motema ya JC Mark bopanza sango oyo epanzana moto aza na posa sunga libota oyo akita akata masolo eya nango teke oyo soki asombi lopango ba problème ya koyi kokufa lopango wana eza ya ba problème te oyebi nango eza kaka ke malgérance moto azogere lopango wana aza mwana moke mpe mwa impolitesse mwa nini atie mpe mwa kiyanke mpo l'état déjà apesa ye maboko mpo ye aza na mikanda yango wana gouvernement na biso mpe awa commune mpe ya Lemba awa eyebi makambo yango esengi kaka kena lopango wana etekama mpo solution emonana na kati na libota oyo tobeleli bino bato boza libanda oza na Ngola oza wapi boyoki lisolo oyo bobenga biso bokontakte biso ekosala bien mpo topesa famille oyo loboko bakabona dans le miable kufa ezala te eloko moko ya mabe ezala te bazwa mbongo na bango emutu mpe atikala lopango yango histoire esila ekoma kaka awa ezalaka epai na biso oyo ezalaka epai ya basongolo oyo ezalaka epai ya bapakala vraiment tokomi na biso na suka na émission na biso ya lelo tosolola na elongo na Mamour Lompinga Dangola azali kaka mais aza toujours na kati ya Congo Kinshasa aza toujours d'Angola parce que
tozali wana kaka Angola toujours mabele on attend on atali Angola na moni Abu le padre lelo tozana kabuya kabuyos balobi ende oya salaka maman c'est amuna na kaleke balobi tozali na bango Abu le padre na pesio bambote bisika ozali to solo lango na mamour Luanda mobima na pesi bino bambote merveilleuse na lingio la gracieuse na lingio mingi journaliste pas comme bango zalayo nasha matumona maturum l'ami de son ami zalayo quoi globi ilunga petite sœur ya secret petite sœur ya Paris balobi robe wana penza yoga il faut somba po esa la mamour ba bien moko boye na pesi bino ba gros bisous bisika bonzali na bosanité Pascal Pembele moi bala tabu bisika ozali na pesi bambote mingi bisika ozali nzamba lola aiba ko batela bino cordon da costa na bosanité moto ko bwaka kape libanga pe akoyemba kaka balobi star Dino Loshwa balobi wana na kati ya victime ya fali ipupa azali wana na biso elongo to pesi bambote mingi bisika ozali moto a sexaka Florencia balobi Florence soka kaka ozoko sanga na boya olga lopinga mamu dangola bazui wapi me mama Flora mido Flora c'est comme place wana lobi Dino Loshwa to pesi bambote tozozela kaka po toyebi ke na kati ya victime ya tour oyo ekolala ingeta toujours na pesi on met plus mon papa chéri kilame bisika ozali bambote na yo ebele ba onyo so balingaka mamour lompinga na pesi bino mbote Herman Maipai zala yo tozala toujours ensemble Pape J Lompinga mosala malamu famille Lompinga mobimba lombote lokole Jenny Lompinga balobi wana mobali kitoko bana batu ya mama na bango esongo Lompinga levie na pesi bambote bisika ozali mama na Flora alingi bino mingi kabu ya linga lo banino oyeba te to komina suka chao des gros bisous.